Nzembo ni héritier oyebi. So la déception nzoke soa kaboye. Nzoke zala kaboye. So la biso tulingaka parcho mingi, parcho bena kwa. So la déception nzoke zala kaboye. Nzoke zala kaboye. Kola tere makada. So la déception nzoke zala kaboye. Nzoke zala kaboye. So la déception nzoke zala kaboye. Ah, héritier. Fondation à côté la kaka. Sur la déception nzoke salaka boye. Nzoke salaka boye. Eswa sera nzoke salaka boye. Nzoke salaka boye. Sur la déception nzoke salaka boye. Nzoke salaka boye. Ah, mboko bachapa. Mboko basoso. Yo oyemba sur la déception. Oyemba mususu teka sur la déception, c'est basé ka wana. Na sepela na mingi. Sur la déception. Nzembo wana yango wana parti na vraiment en tout cas ah Gogan héritier watanabe moto na tembe. Moto na tembe en tout cas Gogan moto na tembe. Ah Mutuna soka bokutana na kaka. Je vois soka tokutana na kaka na wenge musica maison mère en tout cas donc tout mettre sous musique. Voilà. Wata obomi biso sur la déception nzoke soa kaboye. Nzoke soa kaboye. Gogan sur la déception nzoke sala kaboye. Nzoke soa kaboye. Sur la déception nzoke sala kaboye. Nzoke soa kaboye. Biso toyebe kala ke un journaliste ça mutamayele. Mais ce qu'un journaliste a compris na jouer caméra do finga ben sanité journalisme ngo eza suya ndenge ni seke baby tobi ben sanité pour na biso batiki la mafinga biso ba journaliste ba komo kota makambo pourquoi ba yango toujours ba kemboko ekoti ba soso mboko ekoti ba taba mboko ezokota ba meme bazoganga u bakasi ba mbwa menzoka baba meme tezoloko ta papier elenge ya Congo Glodide Asika la mignonne hey la mignonne Tracy Mbelenga pro mazolela Tracy Mbelenga mazolela Tracy Mbelenga. Bien, voilà donc, fidèles internautes de l'Enga Congo TV officiel, bonjour, merci de nous recevoir. Vous êtes à Kinshasa, à Brazzaville, à Paris, à Londres, laissez-moi de vous dire un grand merci. Nous allons parler aujourd'hui par rapport à celui qu'on appelle Duplik Pomba Alliance, avec l'album Ouverture, s'il faut le dire, Ouverture. Un album qui fait énormément plaisir à tous les Congolais. Un album qui fait énormément plaisir à tous les fanatiques de la bonne musique. Nous allons essayer de parler tout, sauf rien. À qui j'ai dit bonjour, mais Hervé, bon retour au pays. Ouais, merci pareillement à tonton Juvenal. Moto et moto. Ça va? Ouais, ça va, Gitoko. Au Outi Paris. Baninga bakangami na Paris. Yo paro sali même pas 2 mois aux zongi. Et l'ingolo bani. Bon, muta 7 jours na Paris donc Paris daka mboka o mutako kende asali cop na yazoni na lobango beto tike la poto na bana poto parce que bango ba yebi 4 coins. Bango ba yebi nde ba sali lango pour ba créer la biso ba basket makamba bango nde ba timbelango. Poto kotika la pona ba musicien bino mo yebi et bon mankadon yango na ba to tike la bana poto na bango po bango nde ba yebi 4 coins nango. On va bien dire douce côté nebimaka. Merci beaucoup. Alors, c'était dit à quoi par rapport au voyage Nayo, s'il faut déjà Kobeta Lisolo na bateau Bolanda Biso. Ouais, chéri Coco toujours. Chéri Coco n'aime te créer les biso ba makambo fungoli ba ouverture rebelle. T'as ça qui pont mon robe pour toi na ouverture. Yango pe mte sali biso chance que tozwa Lomon Semerlet Tangigora les meilleurs joueurs gabonais a même biso mikili puis à Kinshasa quoi. Voilà. Depuis Ouverture et Bimi, ça fait déjà combien de mois? Bah j'espère que 2 mois. 2 mois déjà. Mais biso et le sali biso bien car le même jour tu bim ça album 2 jours après 4 jours
bato bakom dia ko capter biso bakom dia ko capter donc tozi ngolu moko boy oh peut-être c'est un album mais soit ta moko boy pour bato ba comprendre donc ça bien mais biso tozi ngolu moko tiko tak album et bimi bato ba sepeli nango donc tozo remercier nkolo yango non tchokomi to sala ka biloko asika po tozara na temps toza na temps réel mikolo voilà. Déplique, ouverture, un album qui fait plaisir aux Congolais ou bien sûr peno fandi peno bi batu ba mirmire kaka on dirait moi la place mo boy ngena simba lisusu mikolo pena ko fandi pena moi ça zo melo hymne national surtout côté Abeya ba souci mama ye mama watura tongo ye mama ye kulela na kulela e matanga ya mlage ba vraiment minde ba osepela na mama ka moza fo momia ndeko sa major mais ba vrai chéri toi kapela ko na bike ba congolaise bazaka tellement kitoko donc bango tout ba osepela nango voilà. Alors combien de titres vous en a 4 à ouverture? Tout en a 20 titres 17 rumba et on to benga excès de rumba na 3 génériques moko tous en Afrique tous en guidon et puis tous en solo voilà. Pour l'instant quel genre de production au Batouarose là par rapport à l'album au pena to betela c'était ça concerne monsieur à Venise pour la sortie officielle de l'album voilà na Venise yango pena to betela non c'était par après moi concerne monsieur Mikem qui va solliciter besoin de to beta qui na place des artistes et là qui semaine passée et qui dimanche moto beta qui ba na aka siko na répétition na moni batu ya mboko nini qui santu ba ocho benga biso poto beta Saint-Valentin kuna mais photo benga na téléphone poto cha les points sur les i parce que yo ebika to déplacer ba ya ka boete to ebisika to la té donc norme za rapena que to ebika no ba mission ba la koto boye après voilà après ngamoko na ba concert rebelle na invité na États-Unis non dans ça la playback moko wana et puis na Canada na si tout ça déjà makambo comme au déjà donc il suffit ser na biso mozo beta na Canada wana ser na biso mozo beta na Canada wana na invité donc na ozala wana pour ça la biso bien quoi voilà. Au jour d'aujourd'hui s'il faut que Déplique à dédier carrière na yo ça sera à qui par exemple? Ya liboso bon ezaka ya liboso nzambe alikolo wa fungolela biso nzela maître ya circonstance pe ya temps kami balé eza ba parents o ba botinga et puis ya misato directement père spirituel nanga ya ndenga musique eza les rois de la forêt donc étage ya pena bongo nzambe parce que les rois de la forêt maboko c'est ça quoi voilà. Merci beaucoup Déplique plaisir émission siko yango to bana année 2016 selon yo pena ne fandi pena album nini oyo tolongola ouverture o pena yo bando calculer pena bitemba ya pena ba beti bon pour le moment ba tutu ba beti na ndenge na bango mutunya sa ba beti na ndenge bonga naza te juge pona katela bomba makambo na bango donc bango ba mi katela ka ba faire na bango nde ba bandaki yango ba suki sonde pe ba suki sango yango tozolo ba kemboko ezokota tellement ba soso okoloba boye soso kangi pak 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 oka tabakuna mais donc tozo comprendre te donc ndenge ba bandaki yango basuki songa bango moko biso totala par na biso ouverture basa prendre na public oyo ajijara biso ngana ngate pona juger batu donc public wana batu na bango ba yebisa bango sika basa po biso côté tout ça toyebi bon biso sko biso to andeni batu mo bando tanga bango te mais sko toye bakomo tanga monde na chiko ye les premiers de la classe Yannick Dondi Mamale les deuxièmes de la classe ta l'échec de la classe Déplique on se comprend quand même va reconnaître que na place aux alaté va reconnaître quand même que oza l'échec de la classe après l'échec de la classe na simananga ezalaka nini mulili butu mulili moi mulili ya nini ya 3 heures na brousse inezate oza butu oza forêt équatoriale mulili kende place banyama bataba basoso
Apparemment, depuis que Badina yo peut-être que aux moi ba compte rendre puis sous na ba collègue na yo ta nga mon ami tient dans l'échec nabi les premiers nabi soaza les deuxièmes ceux qui doit 47 artistes c'est que 48 et 46 ba l'équipe biso jusqu'au 47e voilà biso to bito ba l'échec donc bon la kutu te bo s'attendre ko biso to l'équipe dépliqué biso moto lobi ke bo l'équipe biso mais siko ceux qui ba fanatique ba 8 ans et Chabino après l'échec c'est que on comprendre yo pena que aux arano na ba compte à rendre té aux arapé na ba cible té au solera bien na ba musicien tout au solera bien ba tout nyonso plaisir émission de siko ya na repoussa kiti hein merci beaucoup OK parce que yo yebisanga comme yo solera bien na ba tout on a ba compte à rendre té nzemnu nya robino yo yebi nzemba robino chana nuboye chana nuboye chana nuboye chana nuboye chana ye chana mama fungwa mae fungwa mae fungwa mae nzembu nini ya brigade oyo yebi ya brigade nani ya brigade wa brigade ya plus animation hein? Brigade ya plus animation za wanya ndikile wanya wa wana sarbat nzembu nini héritier oyo yebi sola déception nzoke suwa kaboye nzoke zalaka boye sola déception nzoke suwa kaboye nzoke zalaka boye. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, nous avons fallu au Ebi. Maman, sur la déception, nzoke zalakaboye. Nzoke zalakaboye. Sur la biso tulingaka parcho mingi, parcho vena kwa. Sur la déception, nzoke zalakaboye. Sur la déception, nzoke zalakaboye. Sur la déception, nzoke zalakaboye. Ah, héritier. Fondation à côté, sur la déception, nzoke zalakaboye. Et soit, c'est la sur la déception, nzoke zalakaboye. Ah, mboko bachapa, mboko basoso. Yo oyemba sur la déception. Oyemba mususu teka sur la déception, c'est basé ka wana. Na sepela na mingi sur la déception. C'est mbwana yango na parti na vraiment en tout cas Gogan héritier Watanabe moto na tembe. Moto na tembe en tout cas Gogan moto na tembe. Mutuna soka bokutana na kaka. Je soka tokutana na kaka na wenge musika maison mère en tout cas donc to beta sou musique. Voilà. Wata obomi biso sur la déception nzoke suwa kaboye. Gogan sur la déception nzoke zalaka boye. Sur la déception nzoke zalaka boye. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça va? Moi, je suis héritier. Lelo oyo na musique typique oyo biso auto beta o. Mutu mombo abimi. Solange Sompa. Abimi quoi producteur quoi. Aye na Congo. Ebi déplique ouverture oyo apporté ba makambo ebele. Moi production mombo ya ba kota Danemark. Nandenga GDG boko représenter mboka oyo biso Libanda. C'est la sélection, il y a 3 musiciens, il y a génération Nabino. Oui, génération Abisso photo
tokena bango yo coach au sélectionné 3 grands au pena qui au ba sauver pena couleur génération au yabino ba brigade il faut autant ba brigade ba héritier ba robino banane tout koso ndeti kana omema bango nyonso kaka po producteur abi 3 bon génération bon tomema héritier wata tomema e tomemi Fabrice tomemi na Robinho mabo pona bango merci beaucoup c'est quoi yo slogan au comme no mikolo yo mboko yo basoso mboko yo mabata so communion ni nyango oyo eza yo mikolo na papa chéri communion eza la vie moto lingaka trop via ba idéologie via sur pesi idéologie mot d'ordre il faut tout ba respecter en parce que il faut respecter les gars qui ont vécu voilà mais les autres moni ba tabana ba soso bazo kota ba makambo bazo manquer ba vie bazo manquer même na voir même ba biso donc respect et kota respect régner na musique congolaise tondima na biso yango tolobi que bato ba manquer bato na musique bazo manquer ba vie mususu ezo sala mabe biso to yebe kala que un journaliste ça mutamayele mais ce qu'un journaliste a compris na zui caméra do finga ben sanité journalisme ngo eza suya ndenge ni seke baby to bi ben sanité pour na biso batiki la mafinga biso ba journaliste ba komo kota makambo pourquoi ba yango toujours ba kemboko ekoti ba soso mboko ekoti ba taba mboko ezokota ba meme bazoganga ou bakasi ba mbwa menzoka baba meme. Merci beaucoup à toi Déplique alors bato tout bolo na biso bato bako retenir nini ba production bato bako moke bangola ba nini jeza koma biso bato bana nzala na biso yango tozuya malembe angola to beta bato bazama wa l'est to beta ngo côté tout bani to beta to bazala bien to wana concentrer na Venice na biso to ningisa na Venice wana et là au place na che biso tolobi ezate boye non biso tolobi kaka to kasire batuka ke Zenith rotonda et plutôt Venice rotonda to ça la plein batu to refouler batu quoi batu bima so faut comme avant so to pesi date so comme avant to za en place et ça peine mabe voilà. Merci beaucoup à toi Christian Ilunga sur la déception zoka et Lumbaraboe moi ce que makambo passe sur bandi la musique hein et bandi a pas si pena donc tu éviter quoi donc tout ça est fort le quoi toi l'échec toujours malem beti to pousse na moi muke mais et 5 temps tantôt 10 ans parce que ba aussi ba coma déjà biso et 5 10 ans sous il y a ba effort mais tout ça là effort pendant 10 ans to raison de bango to comme ba koko problème pesate to ya ba to si ba komi ba koma na bango ça bien monsieur mususu pe azo yemba bona télévision taloki kanda yemba pe bien té ouais bazali bazé belé ah bon ouais bazé belé ba komo ba succès pe ayembi pena ba fanatique ba yebi bato bakosaka na kita ya kosa bato na été ya sala musique bien photo mami balé bato bakosaka ya moi passe ya otanga bato bakosaka tellement ba bebisa nga litoyi na mona ba blé mulili na ba bato ba comprendre que o mutu telolo bato bakosaka nana luka ba surtout bato bakosaka omona bango mingi omona balingaka tokolo bandeti danse eleka trop moni kobina eleki trop et puis bazalaka mingi bazalaka balembaka kondire babitabe moko boye bazalaka mingi bongo donc oyo atalika na critère ke ye moto aza lokola bitabe seke ye olemba omona te ata kobina bani déplique donc ta gaya ona komi nango boye et puis bato bayebi mwana akrashaka na opamba ya pasi na kosala na ane mobima na krashe kamba moko na micro ane na ane preuve ane bino mo boyebi na maison mère bato bamona asi na kala na vocal mo boye rien na esala mati jamais voilà donc toyebi mosala na biso et puis bato mpe basala mosala na bango bia bosala mino déranger te mais tolobi kaka musique mpona oyemba mpo tokomoshite fo oyembaka bêtise mpona oyemba non ezaka bêtise te mais préférence mpe omona oyebi ke baconsommateur oyo bakonsomaka biso bango mpe balingaka makambo wana bokondana biso pourquoi so okoti na boîte oyoki kendeka na boîte moko boye
kotaka na boîte okomo yemba alléluia alléluia bako beto mabe hein mais soko lobi kaka kota wa lengina kota wa lengina zoyo kota wa lengina zoyo wana babi yo poso yemba bêtise trop nga tu na sale content na binisi batu kembo kembe ale kembo yolele binela kankolo na wozane kembo yolele cri oba ko bwaka awa oba bwaka a to ka ona loko ngo batu sepela nango mikolo to ko imposer ngo batu babi atoba na nona likolo poso tita nango poso na ye likolo Poso, tolongola likolo. Tolongola ye likolo. Mama. Tolongola ye nase. Tolongola ye likolo. Tolongola ye nase. Nangi posa lo we. Nangi posa lo we. Poso. Yo. C'est bon. Poso yango yesiko poso nini balongola nini poso okosa pe mutu tanto ya ba chokoli pakolaka to bolongolo poso anu zonga normal soki posa taba to longolo poso tika kitaba so posa meme to longolo poso tika ki meme yango to lobi to longola elikolo to longola enase Merci beaucoup. Merci beaucoup par rapport à l'initiative Nayo. Félicitations encore une fois. Alors bateau tout, on a biso bako retenir ni par rapport à l'interview. Voilà, en tout cas, na pesi numéro nanga pour rejoindre biso ba tout ba pour rejoindre biso 00243 89 18 71 932 00243 89 18 00243 89 18 ouais 71 932 donc bozwa biso tu as besoin de conseils na bino marambo belé tozawana on est toujours na Congo bomoni longo la imposo parce que omoni lelo obina na gagner biso ti lelo fimbu chicot vient na biso waze quoi donc longo nya ti lelo et comme il dans sa décennie bato ko longo lango te yango tozo monde ve waze quoi lancera défi na vient na biso
chakulenda abitenga pena fo ya musique faut ça bon concurrence bon yango pe biso to lobby toujours bunana to longola film na terrain défi na biso eza pena bongo yango to longola elikolo to longola enase. Merci beaucoup Tokom Nasuka, quelques mots, quelques dédicaces na batonayo. Si vient nanga sia Molex bambo tebele petit nanga Loveta petit nanga Melissa ici Neymar napesi Jenny Lopez napesi ami Gongo Momokonza cette moni encadrement toujours napesi Rigobatu bambo tenayo Kings Lova et puis Landry Bisadidi, Loïc et Aïcha Makanda et puis Rodrigue Apula, Paolo Safou, Gabin Kakodi, bino wana kin oza mamba ta poto Kings Lova Maman Michel Lomba bambote na place aux joies et puis Divine Mpepo Drogba et puis Judith Gilit Kangoli et puis voilà quoi donc ezaka mamba bata mikili makamboyo makamboyo mamba bata poto alubo star mokonza ba commune nyonso napesi dadi mavungu vungule fire basket bambote na place surtout mi soda makasi et puis bourgeois toujours bourgeois na peso et le garçon capable na kati ya Belgique muta simbel biso makam na Belgique Eric Kitoko toujours ya mutakos mutangila venanga Blanchard Kabanga deux fois te réglo toujours yango toujours senga like makengo ba voiture belé trésor ya banzale staff et simbami yangwana Aïcha pambote na place aujourd'hui donc bientôt tozana bino Venice bana poto tout tocha Venice opona bino oboyoka ba mélodie bien non to sepeli quoi voilà. Merci beaucoup Tokomi vraiment Nasuka ba tout peut-être bazana poste ya ouverture numéro zana beaucoup contacter au bazana poste soit c'est ma production à produire groupe Mobimba numéro ya contact et zawana ba fanatique tu as des blics j'espère que vous allez satisfait par rapport à la production Oyo et Robeta année au jeudi. Merci énormément celui qu'on appelle la reine de Danemark Solange Sompa depuis quelque part. Merci énormément celui qu'on appelle Nick Josué Kakuji, un frère de tous les Katangais depuis Canada. Un grand merci à Préfimat 001 Code Mondial, à Yves Malo Kinshasa Makambo. Nous disons un grand merci aussi à celui qu'on appelle Bob Kindiondo et pourquoi pas aussi à un frère Tracy Melenga Prom, la même magique, à Glody Diasuka, la mignon de la presse congolaise depuis quelque part. Un grand merci à vous tous. Conseil parce qu'on est contrôlé par Batomayele. On est là, il n'y a pas de souci, on est ensemble. Tous à la Razalaka et ça le rappelle bien. Christian Ilunga, mon cher ami, merci beaucoup. Restez fidèles avec Juvenal Kibala. Batekindo Kibasominga, Basale Lorote, avec le Nababa Baolia Nabutu Kureke. Nana Royeb Samlinga qui Kureke, devoir à domicile. Boya Juvenal, pour baiser Bembe. Boucle. Elenga Congo, Glody Diasika, la mignonne, la mignonne, Tracy Belenga Pro.